Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout sur la Nabino ensemble, Kakande tu partageras Nabino cette fois-ci. Tu es tout le Belambo ka Congo. Papa, maman, Simba, Naboke, Kinshasa et baby, insécurité. Na kolingana l'action image moko omona ndeni ba saboter batunakati ya hôpital ko banda na docteur Yemoko ba beti en fait ba saboter docteur ba botoli mbongo voire même na sapato ya docteur ba memi ba violer ba infirmière ba zui mbongo ya malade ba yibina ba matériel ou bien ba matériaux ya hôpital. Tolanda première image et bon tozonga na ba détail mususu tolandi. Comme on a vu qui mène à ma gloire, na yaki maladie awa, vous avez vu, naza malade, tokomi 1h55 minutes. Na moni porte le lit, boum, batu bakoti, vraiment bazala ki ebele. Ebele, quand on dit ebele, ya ebele, bakoti na ba machette. Bo pesa mbongo, na lingna la mkala où j'étais na mbetu, yo lala, imbécile, pesa mbongo, na lobi naza opéré, naza malade, naza vraiment na mbongo te. Batala mbetu bisika na lalaki bazui les $50 fana futa fana bimalelo $50 était là bazui yango téléphone na ngana montre na nga ekei bake pa ba infirmier bazui ba infirmier baso ki to repona bimana bango bo sepelisa biso bazui ba infirmier ni balé ba violer bango tant bazo sala wana ngai nazo mona bake ba longoli TV bazui ba infirmier ba violer bango na kati ba bimna bonso libanda ba violer bango wapi mbongo infirmier bi mbongo to travail qui déjà ekenda ki mais auto za mwandambu ya mbongo ya pharmacie ya mkezali pesa bisongo pesa ba pesi bango bio o eza mkebo bakisa infirmier bi sava mbongo muso na maternité ke na maternité ba keti na maternité ba zui mbongo ba violer le suku na ba suku kilos na bango pardon ba sous vêtement ba même eza libanda wana na vo même makila so boke makila eza wana bakoti bandi ko piller ba mama ba doki bazui ba mbongo nyonso ba téléphone ekei nyonso ya motuya ekei. Allez, s'il vous plaît, bakoti bazui Microsoft bazimi nango moko to ba bimba nzoke ne moka beleli masa izala mi balé bazongi bazui tous les mi balé wana. Allez, bazui ba makila na ba chasser nza ba makila oui bazui yango batina kasa basaki bage pas docteur pesa mbongo bi docteur bi non naza mbongo te nazoki na ba 10 000 à 11 000 bwe maladi mpa akabela kingango zwa bazui yango pesa chaussure bazui ba blamba docteur bazui biloko na biso nyonso ekei pardon naza orphelin papa nanga kufa to vivre la pasi dans besoin de sécurité na mboka na biso Congo. Tokomi voir même ba mbongo to bomba na ba sous-vêtements ba mama bazo bomba mbongo na ba soutien. Pourquoi? Parce que pona ba kuluna je ne sais pas to uti wapi tozo kene wapi na Congo na biso toza na besoin ya sécurité toza na besoin de délivrance na Congo na biso et comme mi colonie so kuluna lelo kuluna lobi kuluna otonga boutique ba buki nyonso tout ça nous voulons vraiment la paix. Donc voilà, nga personnellement, tant batine nga image yo. Et ça n'inga passe ma casse. Torobanda premièrement na docteur. Docteur Yemoko. Babotoli mbongo. Balongoli voire même na sapato. Ya docteur. Bakenango. Ceux qui tozongi pas ba infirmière. Chose grave. Ba violer ba infirmière. Moi na répété na blo mususu na kati wana ezate biteni ya bilamba ya ba infirmière ndenga uti koloba wana ba sous-vêtements ya ba infirmière etikali na se wana ya quel niveau ya sabotage, quel niveau ya insécurité pona nini biloko ezo sala maboye que sa réponse nanda ba infirmière ba violer bango ba violer ba infirmière. Et chose grave, baké même na niveau ba malade. Koboto la na mbongo ya malade, kaka ndende ko mobali azolela. Orphelin.
moi 50 euros atikala ki nango yaya ya onda nga bima nango na hôpital afuta po abima miyibi soki pe ba bandi soki banani na epite komboni to benga bango ba assassin ba miyibi ba bandi ba kuluna je ne sais pas bazuna mbongo ya malade orphelin azolela $50 na Kinshasa kozwa wapi po ya ofuta na hôpital abima miyibi bazui $50. Yaya mboke baby yango balobi desho lobela yango ekosala bien bino batu boya na poto boyaka na Kinshasa bozwe bate makamlini mususu zoleka na Kinshasa esi baby soko zo kende na famille na Kinshasa yaya kende na discrétion kende dans le silence yebisa famille na yo uniquement baye bazuyo bokenda yaya tika ko alerter batu tan yo zo kende Kinshasa quartier mbaba yebi ke mwana poto aye yaya $50 kutu bazo yiba bongo yo bayebi ke uti poto bayebi ke na sac ya mbongo oko risquer vie oki ko risquer vie oki ko perdre pe bon moina yo d'un côté parce que bango bakoya ko luka mbongo donc bande kona biso o to bima libanda biso tout o to za libanda o nyoso ana libanda ya Congo yaya tango zozonga na Congo kende dans le silence yaya tango bazo saccager ba malade na hôpital ba yibi mbongo ba malade ba yibi même na ba matériel ba yibi ba microscope ba yibi ba kenango et chose grave jusqu'à niveau ba ke même ko violer ba infirmière ça fait pas propre. Donc bande ko babi de show be là bas na poto yaya tan yo kenda à Kinshasa le plus important tan kenda à Kinshasa papa maman kende na malembe ko lukate osala ba tapage ezangitina pour ko risquer au komi lelo même butu ba yo kotelo na ba arme même butu ba ko saccager yo même butu o ko kwea na embuscade pona nini osali tapage ya ko uta aéroport tina quartier yaya o yazana mato ya ko kasani oyoki wani salami na Kinshasa mboke baby yo kaka ndinde ko mobali aleli ba saboter bango nyonso ko banda na docteur ba infirmière tina ba malade voire même ba yibi ba matériaux ya musala ba yibi ba matériel na bango tout ba kumbi ba kenango esali propreté to suksa na likambu ya vie alimentaire yaya kolia na Kinshasa soko tika famille kanisa ka bango ata na $50 apamba basomba ali pa ekosala bien na yebi ke to sala ango mais à un moment to bossa na rapé mais soko tika famille na Kinshasa biso nyonso batu to bima kanisa ka famille ata na $50 ekosala bien yaya tala niveau mapa ekomi na Kinshasa soko taliwana mapa o ezaki na 2000 francs na 1990 tala grandeur à lipa toyeko koma na 2000 tala lipa toyeko koma na 2010 tala lipa toyeko koma na 2020 tala lipa mboka na biso passoire mboka na biso poubelle mapa o batu bazoteka ngo o eza ba boulangerie ba étranger eza ba boulangerie ba étranger mapa o batekaki na 2000 francs na 90 na année 90 yango ba oteka na 2000 francs na 2020 talasko dimension ya lipa ndenge ekomi est-ce que lipa wana côté bango basombaka farine na bamboka na bango mikili ya poto est-ce que farine emata te depuis to na poto ba prix na bango eza stable même na niveau ya mai ko cha biloko na mai po ekende na RDC na Afrique ba prix na bango eza stable mais pour nini na mboka na biso ba okende kosala de n'importe quoi bazo kende sala ndenge balingi farine basombaka na Europe partout toyebi Inde Chine partout kuna prix variété mais prix ekenda ko varier ka na RDC pourquoi na bamboka lokwa ba Afrique du Sud ma paso e baksika à centime et yoma mais pourquoi RDC comme passoire dans tous les niveaux mapa yaya mapa ona la kisio awa tala niveau mapa komi tala grandeur à lipa tala ndenge lipa komi mais na même prix mais na limite côté bango ba ok somba ba farine na bango wana farine pe ba somba na même prix depuis 90
même prix ya farine bazo somba. Mais na RDC, c'est-à-dire ba pays nyonso bazo kende ko s'enrichir na RDC. Pour na RDC o sala nyonso yo lingi. Muta o contrôler yo azate. Muta o contrôler yo azate, il suffit o corrompre kaka ba autorité o sali ndenge lingi. Bande ko balobi de show belela bana poto bakanisara na sima. Na Kinshasa même kolia lipa ya pamba et komi problème. Voilà autre ngati lo bapo na Kinshasa ngwana yaya kanisa ka famille vie et komi passe. Lipa ekomi ya kokonda mes salaires ezate musala pe ezate karande na lakisi wana bande ko bazolela vie epeli moto tala tout mois lipa aw 2000 francs mais même lipa na to sombara ngo na 90 tala grandeur na ngweza aki na ane 90 tala grandeur a lipa tala grandeur na ngweza aki na l'an 2000 tala grandeur na ngwe komi na 2010 et tala awa toza na 2020. C'est-à-dire, Mboka ezokende de plus en plus dans le trou, de plus en plus dans la boue. Mboka ezokota na poto, Mboka ekoti mon potu. Voilà autre ngeto lo ba 2 points yango wana insécurité moi na poto sozo ke Kinshasa yaya kende na discrétion, kende na famille fanda. Soko ke na tapage. Oyaza na mato ya koyoka sa nini? Oyoki, merci beaucoup. Tokobo sanate kopesa sponsor na biso officiel Ngoya Ngola Godé Maman na Sisi na Deyo na Paris Défense. Et ça là bien, toloba ki to ana besoin ba sponsor. Wane zali moi na poto a solo, ceux qui peuvent se sentir. Benga des shows Denar TV na kuzu to resole ça là bien. Merci beaucoup, n'oubliez pas partagez votre émission pesa pende comme sous soit ke ba yaya ko kende Kinshasa. Et ça sunde zaki kalate au bengi ba na quartier basa elio ba banderole au kiti na quartier non kaka ba o ba ya ko na banderole ba onde ba ko ya na butu ba kuluna ba onde ba ko yelo ba bandi ba onde ba ko bomo sozo kita Kinshasa discrétion benga famille dans le silence au kiti na ona kimia au tali famille nzamba bambo en fait nzamba bateli au séjour no kimia ozongi na mboko zalaka oya zana mato ya koyoka sa nini oyoki. Merci beaucoup, n'oubliez pas kaka ne tolobi partager pesa de comme sous pa ke ba ayeba marambezo le kana Kinshasa, aimez commenter votre émission ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Ciao yaya.